Tosali na bande konyo sobozola na biso na chaîne YouTube na bino Yeba News 243 TV oyo ezo kamba mana ba équipe makasi tous ça bino toujours musala c'est bel et bien votre humble serviteur Jerry Kobetox de un site d'émission internet moi na mobali wa benda raboté te bota deuxième république on a ça la bino musala po bo sepela. Alors Jerry Kobetox lelo naza précisément na ville non loin na antenne A pour lelo actualité ils ont dominé, to actualité oblige. Héritier Watanabe. Lelo héritier Watanabe na la team Watamobimba bangonde makambu. Lokola bangonde makambu tozo tambwisa micro na biso tozo tambwisa toujours pour na kopesa bino ba news. Et lelo Jerry Kobetox nazawana artiste moko oyo azo matamakasi pas héritier Watanabe Cédric oyo yembi pe na kat album Retirada oyo ezo sala makambu. Alors sans plus tarder tozo Cédric Boni. Ouais, très bien mon frère. Ndeko nanga liloba liboso po bino nde makambo liloba liboso na bato nyonso to balingaka yo o barabaki biso ngai na kokufa pona Cédric. Et liloba nanga liboso nazo remercier ba de tout ba soutenir biso de loin ou de près. Et merci nani bo pesa biso en chance ya obanda la team malgré ba boya ki aussi mbaté disque raté tout ça là. Mais liloba de tout bandimi donc grâce à soutien à bino il y a conviction na bozaki non que la team ezala ou ezalelo et comme épée. Donc merci voilà quoi. Alors j'espère que ça a bino plaisir na batunu surtout bozola na Cédric bete so moi lisolo muke lisolo ya Angola le kaki ndenge nini. Non Angola ya koloba utezate bozala ba archive wana biso to lingane musala elo ba place na biso. Donc bo tala ba image ya wana to beti 4 concerts na ville ya Luanda. Précisément la capitale ya Luanda ya Angola et toqué na province de Betil soit concert retikale wana na Dundu na Njazi et tina luka patozaki wana donc ba tout baki na Angola baki vraiment satisfait bandi ba s'attendait na musique o to beta ki na disque ba mon erané ba chanteur mo orchestre mo ba beta trop studio live net moi paiement mais si ba kamori niveau ba no ba zo interpréter ba chanson na ba beti na disque pour retirer des musala passi. Sur le PC chanter mon devoir, il y a biloko to ça les facilité mais ce que vraiment toujours reproduire disque en live. Donc différence il y a des to bete na disque. Donc voilà. Alors merci beaucoup, j'espère que réponse y artiste salut bien plaisir. Cédric Lelo concert ya poto oyo luki makambu o bana poto belé o poto ningani est-ce que concert à poto yo o héritier signé na moment oyo batunyo surtout bazo kamwa est-ce que concert wana réellement ekozala. Ah, question oyo ata patron loba ki to répondre te mais nazo mona tendi na oloba oyo nga na oloba pona yo na badwa olanda biso total anan les 15 ans biso mbale po oza la team wata nouvelle énergie donc qu'est-ce qu'on Nzambe azo soutenir mikolo et en année 2017 yango total anan Nzambe azo soutenir mikolo bino pe bozo banga makambu te bandeko batikaki bazo salisa papa soki koko na bino bozi bo retirer bango retirada kaka koko nga ba grand-père na nga daet nga koko asa papa koko na biso daya koko abota mère maman biso ko na koko te donc na lobake ba musicien ba ndeko aider papa na bino to grand frère na bino ou ranson bo retirer ba ah les rois de la forêt ah ba musicien ba ndeko aider les rois de la forêt ba se belé wengezo orchestre munene. Pour preuve au monde, grand prêtre Jésus de Nias, patron Abisso Ferrego, la Balongwa, Wengezala, Motona Tembeto, Torine, héritier Watanable, Oaza patron Nanga. Alongwaki, départ na Monaki, Wengezo Betanaka. Bon, les lobes frères aussi, Bakena Bang. Ndiangwe Bouma Wenge. Obiki, Ezobima, Orchestre Nyon Sobazela, Olivier. Na maboko a refonga ba msuba loba ke soka yeba kati recrutement mais Olivier Lelo dans la team wata et ça corruption to volonté na ka yemo ndem te sali ka rejoindre bino. Bon Olivier première fois ngana kutana ende na zaina vendredi na répétition depuis na ndoro yo ka vo Olivier na radio mais première fois na kutana ezaki vendredi na répétition on a rolo ba pour na question na eza juste Olivier aza grand garçon aza responsable ya bini ne osala. Donc, oh, il y a ça, les bipikaï. Non, on a vu béton sur la naïde pour ne pas oser. Donc voilà. Ami Ebi, Aebi Vine, nous conduire. Donc, il y a un responsable à Vine. Si moi,
Nake nangani na kokota na orchestre mo ya roga roga. Biso ka na braza na kini te. Eza tous les pays frontaliers. Donc on a autant en Congo na biso, ils ont un problème te. Donc voilà. Si vous arrivez na bango wana Olivier na arnaqué ezo bangi sabino tepo na moni attaque champ wana na ligne boy et comme il rola bombe moko boy. Côté les manabino na gogan bozoemba attaque nani adhesion na bango na kata mouvement et bangi sibino te. Ngana chanteur. Pour preuve mo so sali rétro mon nana Olivier Tangara winga kutara ba J3. Et banque s'arrête bon des pays boy na habité chacun pour soi et pour tous. Donc voilà. J'espère que Batbozo landa biso 3 minutes et pour artiste et aux kaka boye azo kende les concert ezali les concert pour et logo kalamingi te vidéo zo kota kalamingi te concert tout à l'heure ah ba fanatique tout ya la team wato balinga héritier watana bi précisément na Cédric Mbongo lisusu chanteur na bino tokutana awa na complexe scolaire Monanteba donc tozokutana na kalate kande ozabwe donc na betika show parler na baloli makambo twa bala moko twa na koti on a topé ça l'ambiance ba DDD ba BM na bande ba misala ba tout en noir et Boroyo Kasu Musala donc après Angola premier concert au beta capitale lelo na Congo na biso donc Congo na biso et Yambi biso donc Boroyo Kasu Musala lelo donc tokutana na tout à l'heure voilà pesa biso déjà mot de la fin na bato bazolanda yo par rapport à entretien au to salina yo mot de la fin ni nozo bisa ba fan nyonso tout ya la team de Watt. Bon, pour le mot de la fin, ça sera juste que. Et. Bon contenu, on peut sa chance. Ce n'est que le début du commencement. Donc, on retirera déjà le premier album Nabiso. Si vous avez après critère, bateau, banda qui m'a ramené wata. Donc, c'est que le lobby, il y a belé zali. Bon contenu, on peut sa chance. Merci Namas, Arnaud Tingi, na France. Christian Sekil et Arnaud Sniper. Dossi Cornel, G20 Chilor, Bakwa, Maman na Merlin, Gelor Kanga, Cédric Mbongoye, Ndeka na Lubaï, na mère, Nazo c'est là. Donc Nazo n'a passé toujours congélateur, moi ça n'a pas trésor, ton aspect. La Pessimbote na Chico Lengante Spelio, d'Angola, Dadou Zidane, Picholi Picha Petrolé, Siki Fernando, Venanga Rocky da Silva Massamba. Je vais continuer à soutenir Nganingo Salanga bon bien makasi donc Valère ya petit no ba tout ba mo comprendre siko la pesi mbote na get ba kika moi sa pembe bobonienge papilé dia na fond na Londres ve na ngai de don soit de Lilian Nzambe ve na na robo sana te pesa mère na ngai harmonica na zaite na libana mboka mena ko kuta ba frais scolaire ya bana si mère a libéré donc merci maman na ngai harmonica cette fois parfait. Donc on a porté bino toujours à intime hein? Donc voilà nous avons bino nos jeunes. Est-ce que bandeko ba landa ko ça bon plaisir à moi morceau lo moka approvisionnez-vous et chargez bien eli ou les kuba char de combat pardon ko senga renforté présence nous en alliance roquette zefinanga batendresse nous abobi oye bon makamba la moko bakaresse nous de grenade. Merci beaucoup, j'espère que ça lui plaisir vraiment na batunyo surtout, ça lui plaisir. Yesu na bois qui était aro inanga. Voilà. Aro katanga connexion. Comme on est Kerle Kaluji. Et yazab na frère propre ya vina surtout Kaluji. Maître Romaric. Na section va mettre tasiko na ville na côté na ville na après-midi on va mettre donc wa ya mabe lelo ba yoke na makikomi moti na ebwe na zo ina de mouvement et siko na va mettre donc voilà maître Romaric va mettre tout kubi avec Nagi big up. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça a été un plaisir. Batuné surtout Bozolanda Bisso à travers chaîne Nabino Congo Star International et puis Yeba News 243 TV et puis na Congo Makambo TV. J'espère que Bozui éclaircissement au bel dinganga maman sociale nga obengo maman sociale zaka bien et osala bien picho moi bilai wa kwetu Rodrigue Dimoke ba mote ebele bye bye on se retrouve na numéro ya ciao.